moi bon bon bien on a raison nini on a temps normal net za siko na banda soki na osa liquidation boutique aux on a 5 ans na raison nini oyo yo okobombela mama na bino arias wa ezali mibali batete la septance pendant mola référence Winzamola c'est comme quand la Winzamola retenu Stéphane Oshop arias ozama makama na mona li de côté mandao wana mama na bomoy tata na bomoy mobile no ba yeli au corps après oyo comprendre kazan de kamamo lifté à comprendre kazan de kamamo lifté avant libala ya choiba da ke Mike kazan de kamamo lifté na version au ariacho après ça sur YouTube siko po mobile wana bolingo na baby tana yo comprendre que ba manigance eza mingi baby atala ataka ki maman lifté ataka vina ye na kopala te po mokile mona nga na bali. En tout cas félicitations à baby, tu es très bien éduqué. Ba tunelo ba comment ba la te mobile mo boye ba ni te bona ba sentimenté mais pour biso ba tongole ba tia biso na tout ce ko balité na vie eza échec ba boti na biso pesa ba rare oyo buto ko lisa su ba na lelo bongote na Congo batia biso na mutu siko comme pour 28 ans 30 ans au balité au échoué na ne bisi bino ke soko balité au échoué pour surtout ariacho da ba senta kai to ala boso siko ko ba ni balayé on na ka ko ba ni balayé nde ko mamo livre atiki ngani mamo livre basaka na mwana mobali moko comme ni zaka niweli leki na mobile comment les aragnoel azaka ba artiste ba musique ba recherche wana oyo pour comprendre que manigance pour comprendre que manigance oyo avant libala là vous comprendre que et ça manigance mais on dit quand même il va la tout accorder donc qu'est-ce qu'on doit accorder mais ba memi on anda kwa nganga na Kinshasa maman na bon moi papa na bon ezaka 2 jours avant mariage coutumier na bango na version oyo ariacho après ça na Kinshasa akoki ko changer version de l'autre pour ça to kaina maman livre ko olimbi c'était ariacho za lokuta abali oyebisi maman noté oyebisi tata noté oyebisi même pas li passe na yo bati qui soutient on a quoi ngama si en plus la version na liboso abimamba ba c'est ka abima kumba wa sokolité donc si bati qui malongo so soutient na quoi ngama oti qui soutient na quoi ngama ozongi pa bino obangité dans autant maman livre ce que maman livre qui est au niveau maman livre comme waliba la et tout nous les conseils na personne pour mon livre qui liba nous ça ka ba hoster liba ça na des piles déjà yo pour accepter qui est là pour accepter de mobile oyebité mobile pour le oza Kinshasa so ko kesiko on a wika azo liquide shop mobile oyebité mobile bomona na te attends tu mibala ma copie ça kana tango akala OK en plus bon moi ndebilo ba basi ko za 100 kere soit disant yo zo ba avec maman présidente mozana mwana Noël boso a yo zo ke dépote mais moi na tikani pour moi lui na possibilité de mais yo na mwana yo soko yebise ki maman no ko tika mwana ngate pour maman livre voilà après ça qui yo ndako après ça tu mama boti na yo ndako tika ta batata za balo kanga kena kisi moi je ne crois pas que kanga kena kisi peut-être kama kila na bino simbaki mama mna zo vanda na bombe koto ya ngaliema tekni ngaliema mama oliva pesa kama mama na ona bande kononda kokota clinique ngaliema na ba appartement wana
Organiser. Intérêt les acquis matala. Na maman livre ça mon matala na. Maman livre muta foutre là ba cortège na ba Barcelone. Billet ba ke les potes pour ba soigner ba ke oyo kamera na Champs-Élysées. Avec muta matala na. Mutu mususu, muta za la façon de faire naï. Toki ko condamner te. Ya nganya sa makambo. Ba maman livre mutu malamu ye akendana na sens a bongo. Na poto place te basala maman na na poto te basala na Kinshasa avant libala ye moko yebisa mama na tata na ete mamu nyoso ti ba komo yo senge mbongo pa banoka mobali ti ba memela ndako nganga eza avant libala mama bango asala na bon moyi papa na bango na bon moyi libasa na ye na nyaye na ndako moko aya shobo bi sécurité bon tapoter nga live s'il vous plaît 500 personnes. Un cas jeune, aucune d'oquité. Même la robe ça. Ariachou. Ok, au sein du bal. Je vais expliquer ça à Bahreïn, ça qui a commis, mais ça passe à l'opération. Mais yo, on va ça qui est Bahreïn, c'est qu'à la commis beauté. On entend se protéger ma livre. Bahreïn nous a commis et tout. Mais yo, pourquoi nous avons la marque table? Si marque table, vous 60 coups, hein? Marque table, 60 coups et à ça, 60 fois dans 3 semaines. Et maintenant, on a dit que Bahreïn, quand vous avez 50 dans 3 semaines, à ça, 50 fois dans 3 semaines. Et maintenant, on a dit que Bahreïn, 53 fois, tu as 50 fois. Et bien 50 fois dans 3 semaines. Tant que vous avez marqué tableau, vous avez justifié. Donc l'hôpital passe à l'examen pour mon accueil. Vous pouvez maman livre Bahreïn, vous tirez la cause à Bahreïn, vous tirez pour jeter. Après que ça, on a marqué émission. De marqué tableau, à son ras, on a après okende ka bokutani ka na makambo solo ka lo na téléphone lobi bokutani bokende hôpital pour ça l'examen baboko makta bazonga asuna ndako nete ndaka kokota libala pana wa sali 3 semaines asali yo 50 fois dans 3 semaines 3 semaines là combien de 21 jours là les makta basala 50 fois dans la journée, nous sommes 3 fois, nous sommes 2 fois. Nous sommes 50 fois. Depuis ce que tu as dit, que Makta va se prendre à l'ocolo. Nous avons Makta, ma voix, c'est limite Makta, on va mettre solo. Qui a sali 50 fois dans 3 semaines. Nous avons parlé comme ça, dans l'ocolo, au pot aux arbres, aux arbres, l'ocolo batté. Pour Makta, on pose à comment pour te moukier, ça arrive. Moi, mon aîné, tu vas sonner ma casse, ma colissa la passe. Il y a des temps en temps, la conzi, sonner ma casse, moi la sonne ma conzi. On sonner ma casse, ma colissa la passe. Coca puto, moi abotama elela, abotama elela te, abotama ma colote value, à salaka. Bon matin, vous êtes dans la colonie mibale. Ozaka ne loko yebisa biso te mo tapoter na live s'il vous plaît. Ouais, ana lo colonie quel est rapport? Il y a 4 ça ma problème. Il y a pipi ya maktab na lo colonie c'est ça un problème. OK pour ça na ma yo nani Mike wana banda boboyana. A tout tanake na vélo. Mike wana boboyana avec tout ce que moi si quoi avec tout ce au bala. Mais yo changé d'amibal. Donc, il y a Olive, Aninga qui appelle ça, c'est une question de sacrifice. Nous sommes un sacrifice. Même dans ma famille, dans ma mariage arrangé ça. Maman Olive, a proposé à Kayete, a proposé à Kayete. Elle, elle, sacrifice. Elle, comme Babé, n'a pas de maman livre ça va te faire entourage ça va tout ça va libala ça va baleki ya basi
babala mpona eza honneur po evandi mama olive abalisa basoldati na basoldat sikoyo en tout cas sacrifice ani to bavérité eke mosacrifice te mama olive abalisa basoldat nyonso babalaki wana mokila bango batusu bazalaka bobo balingaka so aza maleki ya bani bana arrange ezalaka depuis la nuit de temps ezalaka mais na mokila kala ezalaka bazoforce bino ya koforce oza na droit ya koboya te mais bebi aboyaka na ye nde bebi aboyaka ariasu mpo kokaka koboya po moto ayelaka ye mai te ezalaka mama olive te ezalaka nde baentourage ya mama olive po yebeke soki babali mama olive bakomisa mbona bango kozwa bapourcentage eza mama olive te moto ayelaki ye mai ki ye yobala ye non to baka vérité nga aza moto ya vérité eyeke mosacrifice te na bafamille mpe baya mpe basala yango mo enanga kamba bona check no contact biso moko tozolobayabiso bakisaka tata moko so libalizoya te so batuna sacrifice te bino bokomisaka so sacrifice non sacrifice te bato mosusu balingaka bala bando changer so bando koteka compte na TikTok ya 30K abonnés bato basomba to kotika to yo ko salela ti donc oza lokuta bule beta makasi pour comprendre na ariasu bebi aboyaka à chaque fois ce qui m'a kabani oye au changer de version et so sopayo bon tapoter na live si les bon tapoter na live à chaque fois ce qui m'a kabani yo oye la version à chaque fois m'a bino ba basi bo ça biso soni bino ba basi bo ça biso soni oza lokuta to bengani yo na histoire na yo oyo to bengani yo tobengani ona histoire na oya lokuta toza lokuta tokotika boye te eza te mpo mama olive azalaki mama présidence ata bakoseli likambo te bike bazokosa toyaka olive ndoki te aza lokuta okomaki na blaise awa ye moso obenge blaise akosi ayebisi biso lelo tayineli mama olive ifai soki nayina mama olive to mama olive mutayelanga mike alors ke mama olive te mutayela mike ye moko atangaka bamama na bayelaka bamama angele sikomi bada angele mutu bayelaka ye mike ye moko ayebisa biso ake mama olive ayebaka cope wana te mama olive ayebaka cope wana te mpo olinga mama olive te mpo soki ntongo ezalaka baprom na libala na yo mama olive oyebi soki anga motema kokoma libala te libala ezalaka bongo eza raison yoyina mutu te ke okoki olimbisele te foyina na likambo wana foyina bato bayelaka cope mike nde bato wana okoki olimbisa bango te eza na sens eza te mama olive po ye moko oyebisaka biso ake mama olive ayebaka cope wana te ye moko ariasu soki pouvoir yina eza mama olive te po soki nga naza na libala eke libala wana naza na baproblème mama olive abali to mutu moko babala amoso mote bapromi ozo explike ye amoso ya ye ndeki yango mais avant libala bato baconseillera kaka te ekokoma libala te libala ozozaka fa surtout ke boyebanaki te boye kovande bato okuti bayebani baumeli donc ntango basedesine bakande esika moko odebi ezalaka facile te po liboso ozoye ozokende soki okomi kolamuka kolala kotalana odebi ezalaka facile te mamoli basalaki role ndenge kimare ke non libala ezalaka bongo fo bongisala bacomportement ezala ya likambo te ke oyo okoki koyindelango mutu ke okokaka kolimbisela ye te loba bombi parti mutu mpe parti ya bombi eza te mpo tolembi ariasu na baparti mamoli babandaki komenase soki abombi libala komona na bien
Maman Olive, maman Olive a le pouvoir depuis 2018. Il y a un choc au mini-balaka. À au mon ami. Tu es à le bani, maman Olive a un peu de choc au mini-bal. Tu es à Kosi. Wana siko à Kosi. Maman Olive. Il y a un avantage là. Maman Olive a pensé à parents na enda. Avantage ba avantage là. Ah oui, je suis à un appartement. Maman Olive a pas mingi. Maman Olive na bien. Ma belle biso ya wana. Biso na ba réseaux sociaux ba ma boke toi ka presque ndenge moko. Ya wana ba bando boya ko salisa biso. Les intérêts kanga mon côté. Dede to ko saka. To ba tsaka ba zéro. Après ton mutu ana zo pesa bino susute au kosi au no bimse mutu mabe. Aya chose avec na ba privilège. Amo li kapesa yema zo tala ba paramètre ni na ko bo me ba te bande ko no bo vanda de ana ko mbe anda ko fele. Donc aya sunda ko yo kosi zo ko kosa biso ki mamo livre asomela vanda ko na bandal o kosa biso. O kosa ka matane pour ma bino matane pour ma bino mais on a pas parce qu'on a pourtant les clients pour faire na mai wana pour les faire na mai wana qui m'a parce que fifisio parce que la mère a mina fifisio bino azali na biso a papa azabi na mai ke munani so ba sa ba vidéo azabi ngem papa mai ki se pe ko ni wana tango so bengi papa mai ki wana amena sama mama hote akosi wana linga kosa poto tout le monde a parti non pas intéressante na histoire na ye yebisanga maman Olive de kwa mai kité ye moko ka wana maman Olive c'est qui etani ngate mai kaza ne pour mate parce que amena c'est na ko ngoni maman Olive za kwa mai ayebe mai kiwa super papa un irresponsable d'abord boza qui va mon tête mais yo na réseaux sociaux comme même so ye super papa Bobo Lingi, madame na tekoza Perez. Lui c'est tout quelqu'un qui est super papa. Vous savez que le super papa en guise de quoi? En guise de ça dans le côté. À ça la télé côté, à ta maille à son maté. Comme on a eu Bamba qui est super papa, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à quoi? Super papa. La cuisine vous a télé. Beaucoup de gens ont dit que flair. Ah. Super papa est par rapport à quoi? Voilà la chambre montée, soit disant avant au sein de vidéo, il faut foutre siko. Après au foutier, après ta mouille, aux enfants foutre pour la matalana. Aux enfants foutre pour la matalana, pour oyo qui s'abat à théâtre, monter ma passe. Quand monter ma passe, je vais appeler ma oyo qui s'adonjo. Le royaume de Tika n'a pas si à vie. Comment on s'en déroule sur la version 1? Donc, j'ai bien d'autres gens qui n'y a pas eu. Mais les copains qui ont sorti à moi, qui bam. Vous m'avez dit que les camps, qui n'a pas eu. Ma boya n'est pas. Et elle a d'autres qui il m'a appelé ça 6500 pour la d'autres. Azalo kuta, fia na azalo kuta. Azalo kuta moko no na monate. Bande kwe. Na lo bakaka po mikambo e kaka ninga na kingo. Muza boka. Lobi banda lobi. Makamsu na lo so so na ko da ke mikambo. E kaka ninga na kingo banda lobi. Na mona bazo banda na botama. Na réseaux sociaux na kala boda mais to so ba et pour les caracher on a déjà au monde tout en va combat battre tout le bakali kolo pour les caracher na réseaux sociaux da au monde comment ça na caracher monde pour les zoba pour les cahiers déjà au monde na c'est na moyo pour et bien notre aussi si pour monde na tête au monde na makam menga pour les caracher non na monter. Mais jusqu'à présent, record, il y a des gens. Parce que la vie, vivre pour toi. Vivre pour toi. Et non pour les autres. Qu'on vive
vivre pour prouver mon kimito, pour prouver X to Y. Moi, je besoin d'avoir pour vivre au-dessus de tes moyens. Si on a la capacité à cycler de la boye, $1 on a t-shirt, on a ta boye. Et que le traverse c'était. Bandana boye, comme on a moni. Donc, et puis la journée où il y a 20 heures, il y a des gens qui non, on va jouer, on va catch dans la voiture, explication possible sur le public. Pourquoi moi, on a décortiqué les analyses à mes attentes, mais après, on a vanda. Donc, journée où on a mis le papa, na oyo babotoli ya catch explication mo bête nga ba catch na kata voiture na ba bête ngate ba comme na possession ya kokota na voiture na ko zo ba catch ndeli donc kizengi Rachel kuna kizengi Rachel na ebite pipi ya mwana mobali wana obala kisaki po bino ba fi apoto ko ka pipi te fi apoto mabena ye mampuya toza pe na été to pe na hiver te obino na hiver foza na mobali bono na kana ye kwet moko oza na bana na yo o respectera bana bino te o respectera bana na bino te ndenge nini nalobi kaka pipi yango garçon wana asa mutu ya accordé même pas 30 secondes na vie au moins 30 secondes même 30 secondes na vie attends mutu akotisi o bozo so na mutu akotisi eza yo katamba moko no ya babengi na pa politesse okokata bazo pa no pite no rappeler bi babengi o katozoni suna belti na vie accordera bango espace te na vie des aboués bato mosusu na vie okoki ko accorder même pas 30 secondes pour ça échange te parce que yo za spécialité faut tellement oh asali X asali Y asali Z nga nini yelakisaka nga kokosala nango te mpo nga naza ndana le mec il est en dernier faut que ça aille bas passer pour les tinga mon cellou y dans le moyen là le mec comme il a pas maquiller bani vous allez y maquiller mais le reste à battre nyonso vous pouvez comprendre comment il est n'a pas trop tenir pour commander pour la soif en matière na yo na bien yo za fi a besté on va pas voir ta réseaux sociaux te yo no ndé ko lataka to ba na idée o moko sa biso base yo tika ko sa fi a besté o sala besté ana réseaux sociaux yo ka ndé ko teke lamba yo comme na base leni ya on les assomme mais base en totalité après pour ça base na era avec pour ça base na era bagasse belé ba na réseaux sociaux a ko ça na ngo base donc papa mi quoi pe mo bazanga tina quand il poste basi to nous tomber si ça valeur en fait et puis ça la nous ma passe ton basi to si ça valeur bon nuance pour moi qui me touche ne tambola qui pour les réseaux sociaux beaucoup quitter batapote ba koki comme on a tout touché et pourtant le sexe est dans la tête car on doit avoir ça bien ce cas là sur na mutu na yote mutu za qui même si vous avez un téléphone au ba sensation une fois que asa sur na mutu na yote ata si ozo qui lokote tout se passe dans la tête. Parce que déjà aux autres qui pipi n'est pas mon monde yango au respect déjà pipi on a quatre ans on a liwa bon les que c'est respecté ma maman bana moza ba sans valeur moza ba dignité te bon ba bana moza on a jeune c'est pas autika nganda chikat
On a moins la chaîne politique en Ngandajika. Tant qu'on a tout supposant obèse. Baise na moto nini. Autant de paramètres, il y a moins de jeune fille. Autant il y a moins de jeune fille, moins de a comment ma petite copain, parce que ma petite copain tout se change ma message. Il y a moins d'habité, ma pote à la France, il y a ma Belgique, il y a moins de bizarre en fait. Donc, nous devons pour nous soi-disant aux autres TKT, aux allocuta. Pipi ne au monaka et kato kia. On a koyo que l'eau comme c'est pas yoka. On a koyo que l'eau comme c'est l'eau yoka kata comme un niveau mais c'est l'ikila. Yépe. Enregistrer pendant la bonjour, il y a beaucoup de enregistrer d'accord. Déjà dans gris, déjà il y a réquisa. Si quoi, il y a bien, ma caméra non un groupe mais la réalité, vous êtes bizarre hein. Sauf que dans le monde des réseaux sociaux, faut n'y avoir pas le, il y a une personne qui est local, on n'a rien à voir. Congolais, faut y aller dans un local perdre. Congolais. Il faut permettre de dans un élo qu'on perd. Quand nous sommes les permettre de dans le scandale, la vie sociale, et qu'on permettre de dans le scandale, ceux qui n'ont pas le droit, avec un boy, tout comme nous l'avons dit, alors comme nous avons boulot, alors comme nous avons waré, alors comme nous avons spiritage, donc on soit té. Pour nous, voilà, maintenant on a acheté ma papa Zate. Nous sommes en bas de moi le papa aux autres là. Faut qu'on d'accord dans la carte à ma peau. Net nandé. Nandé. Comment tu t'es utilisé? Moi, c'est la activité de personnalité. Moi, c'est pour la personnalité. Personnalité. Néné, bonjour. Néné, na yebisio awa na poto soki oza na mobali te. Bamona kondiro za mutokufa. Na comprenaka phénomène wana teleki na nga Néné ya. Na kisasa to bandaye kotambola boye mibali kutu bazolanda bino bazolanda tozoboya awa na poto basi ya poto lokozoboya bango lokola mobali ezati nazo comprendre phénomène wana te Néné na comprendre ka phénomène wana te awa vomie kutu bafinga ebemba mama na oke mutayi bisa oke no ozana mobali te akomona neti bakati ye mutu donc et dépassa quand na comprendre et puis bavanda kana mibali te ya Néné bavanda kana mibali te mibali na bango baboyaka bango ondire moto aboya lepre awa mibali batongaka basi azotonga mama na bana Néné azotonga mama na bana donc basi tellement base dévaloriser et pas mibali awa donc mibali bazwaka basi na valeur te basi mibali bazo sakana na basi lokwa lika mususu Néné ya bana mike lokola bino afutaka mobali asala mobali nyonso neti biso bakoko. Les Camerounais, comment on moi, bah normaliser que gigolo. Bah comme ça on est là comme awa ki gigolo na mosinzo ça normal. Déjà famille ya kimbangu. Donc na yebisi yo na donc omoni awa Néné ya. To découvrir eloko moko omoni makambo yo eza to bana mo nango tabou na Kinshasa na makambo soni ke so camarade moko asali ngo bino so camarade bo baluke lié bo lobise susu te oyo kisi biso soni awa eza normal
na mutaboko la mobali a préféré mwana na ye ala takete ya chaîne ya 10 euros ndenge Stefano azawana akenda classe malonga tendengo ta ponga na mona na Dubai nde osokipa na Stefano na Dubai azotanga na école privée nene a préféré Stefano atanga te mais olatisaka mobali Balenciaga Givenchy Louis Vuitton. Mais moi na yo même kokanga mwana suki na salon ndenge zaka 20 euros nene ya bana suki salité mais otala papa na maman propre azoboko la mobali koleka bana ba peut-être parce que bana bon ba ba nika les santé là c'est comment basa na yebisi on na date lundi aba na la 54 les soir mais pour non la ta les soir couleur nene ya yozo kene na caleçon yozo kene na caleçon ngana zo kene na suki coiffe kokanga mwana suki komema bana mibale pa ba coiffeur pasi yango wana coiffe komema mwana pa coiffeur afutele 30 euros mama zoyoka pasi yoku tozo kene na caleçon coiffe bakata mwana suki ya kitoko mwana zala bien bakanga mwana suki ya mike mwana zala propre yo tekate yeba de la classe nyoso bomona a eza taille M nyoso eza taille M nene ya yozo kene na caleçon coiffure nengo bana mema na Dubai na Dubai to mema Stefano na Dubai to mema Stefano kuna epa nani epa mwasi wana ya nani wa la classe yoko tozo ki na coiffure yoko tozo ki na caleçon awa na ebiso coiffure nde obana mema Stefano kuna na Dubai ofuti so 50 euros bakate suki na valeur à $50 bakate suki ba bongse manza yaya awa basala ango te akosala te préféra mema mobali mwana na esuki salite nene ya silieza na mboka oyo mwana bana poto ya mike bana basili basi bakosaka kote basonge pa bamvunzi bakosaka kote basonge na classe lokuta ba mama salite ndo mona ba bangala kana nene ya ndo mona ba bangala kana très sale nengo mona ba bangala kana nene ya très sale bandako binse kwa nene binse kwa bandako bampesa mike siko bampesa minene bazalaka te nene oyo bapesa mike bazaso bakoti na kati ya biloko oyoki nzoto malili ndenge baza awa salite pays oyo produit ezalaka ebele mais basi salite cuisine salite mokomona ye na TikTok azongala salite bana basana bilamba te bakanga na bandako na bakanga mipiko machine ezali mais poiso aka machine asala machine et ausala te soki awuti musala ata biloko akolia bakoma kaka va acheter le kebab va au McDo même kolesa bana nini bana pour asaela bana soupe bana baliaka biloko va na frigo 1 mois 3 mois atia na babole ekoma glace bayebi te ke epesaka cancer mibali baliaka biloko efandi na babole ekangama glace micro-ondes na chauffe ok mobali so ozolesa biloko ya pio même motema ne ezokoma pio olingo te nene ya baphénomène eza na Europe so oye nene ya nayebi te phénomène ya on dirait bato tout mito ebeba tout mito ebeba avant la réseau sociaux la réseau sociaux la comprendre que la taxi a posé bazar baza na yebisi yo on dirait mundele apesaka bango eloko moko ebebisaka mitu nene ya omona mwana na poto azotambola na metro na miyoyo omoni miyoyo ya makasi ezalaka bana na zolo otala mama ndenge alati otali mwana ne nabi omoi so mwana lali bana bakusin oyo ezaka nini pembe osaka suki pembe pe kangami mwana ndenge wana bimi na ye nene ya aloba na ya kasi ye mutasa bongo yango azoba na kosi jokanisa azoba na kosi kwani mami kenga aza na boutique bana surtout ba jeune fille
c'est ma biloko mais c'est sondé biloko kana non mais papa va matinda bon et pourtant ngande na zabo attention mais ça va course na ça va to va kaya Stéphane Zebeli on a té am susu ngamo na mizoli ka mi balé mi sa neti mandike toji ko reprocher na nous c'est ni côté éducation autant bana beaucoup aussi quoi va nous na bana nene ya kota ba mama penza tika bakoko beaucoup reprocher moi surtout mo reprocher na nyonso sauf na bana na bakoko na kamwa bango mais comment mama yo koko ngala ndenge wana mais moi na préféré na tambo la poussière mais moi na nanga te moi na nanga ndazo refléter image nanga minoko wana batiaka pamba nga ko msepeme basule mama na ya kala bomo atisi ko zaka pembe nazora temps yo kovandisa mwana ya mwana mais bino bana bakasi toboka bata ma 20 kala sont tata 15 bana ngoto soko mibali na kata bino bana mibali bata ndika la pembe oyo mwana bino bana mibali bata ndika mama Stéphane na banda osala ikutu mwana mukie wana na banda loza ko éduquer va tata chambre ozo Stéphane na duba zo l'accepter yaya awa balakisaka bana te eza na lobi ba mama nyonso te mais la plupart ba mama yaya bana 20% prends ba nera nike 20%. Comment te foutre à Minerval? Na comment bala un souvent ba comment na niveau ma beauté parce que mbongo ezate. Mais baba na comment ba beauté na ba pays o na facilité mais ba no ba sisikation na ba mukie ba suka kana ba formation ko abino ba to boye ko ya. Lobana to so wela na ba ménage. Mama oyo akolisi mwana na fufu ateka ka fufu. Ateka kaka fufu. Nini baba ngoni fond na ye exemple sur 50 000 francs ma bimisi ba universitaire abimisi ba universitaire ba licencié mais bino bozana mboka oyo opportunité zali nga penza komote mais bana bazo suka kaka na ménage côté kana ba Franprix côté kana ba Magdo bana bazo kende musika te la plupart bana ba ke musika te bano ba ke musika awa na poto ba mukie mukie penza mukie mwana zana na kati ya ndaku mwana zana na kati ya ndaku to boyite ngalo ba anandenge zana anabeta batatu nga na poto mwana zana mama na papa na kati ya ndaku mwana zana 16 ans nene ya sotali piercing 16 ans 15 ans 14 ans ba onyo so bana ba poussette na ba nzela na tatu na ebele piercing asa toboli longi atoboli matoi atoboli nyonso mais mwana zana 14 ans 15 ans 16 ans nga mwana nga ana beta tatu akomi na 17 ans na silika yango moni arrêta yango mwana za mineur nene ayo yebi ngai Jonathan wana kapwazwa liberté Jonathan saboti mais akotaka ndaku 20 mazade ana mwana osasanga bashi wana ti. Quand tu vis chez moi, tu restes chez moi. Oko kende na ba principe yanga. Bazo kende misika. Mwana nazosala likambo ya mabe ekomaka bana a babeta bango te ok mindele babeta bana pousse-toi là-bas allez va au mur ne pleure pas arrête-toi ngana mona ngwe pa camarade na mindele lokuta bakomisa bana ozokomisa mwana lix mwana obeba yo ko mwana okansa lix mwana obeba mwana bana biso na potoka boete yo obengelo mbila lokuta ngana kena pa camarade na ba français ya ba belge babeta bana. Va au mur. Tu veux avoir la fessée. Moi, mais arrête avec. Non. Manik, elle c'est pas un bébé. Ça commence comme ça. Comme ça, Mindele. Il est temps d'aller dormir. Accueillir mon ami Mateli. Ami Mateli. Moi, ça sieste. Moi, je fais ça la sieste. Les vacances à tous comme à 20h, quand 21h. Dès que c'est pas lundi, on a déjà 19h déjà. N'embête déjà. Toute la saison à lundi.
Même je te tends à la Afrique, 10 heures de temps, Pongi. Le temps là, moi, il faut ça 10 heures de temps, Pongi. 10 heures de temps, à Pongi. Yango omoni mboko yo, so lingo beba, mundela osungo beba bien, o rate kuko beba na ote. Na oye so vérité. Mundele kuta sungaka, o rate ko beba wana te. Ako s'assurer, o rate ko beba wana te. Soki po lingo bonga, mundele pe ko s'assurer, o rate pe ko bonga na yo wana te. Mais soki o lingi o beba ako sunga yo o beba bien o rate yango te. O rate pena ko beba wana te, fo beba volonté. Nde to saka na mboko, muta ko sabino te. Mundele nene ya soko za muto lingi o beba ako sunga yo o beba bien o rate yango te. O rate ta côté moko te. Non nyonso to beba penanti na suka peno bina beba ki mundele abongo. Sopo lingi te nala nanga makamba ko bonga ako sunga yo pe o bonga ako krakise yo titanga peso ko bonga wana peso yango pe ya très bonne qualité mundela za bongo. Mais la plupart ya ba mama, la plupart ya ba mama ba olinga bana lobby ba sunga Congo te, ba sunga Congo te. Ozo sala 5 misala pour osala na mbongo nini. Yaya, quand tu as déjà des enfants, il faut comme il dépendre na bango. Bana na bino kutu ba futaka bango awa. Bana na bino ba pesa bango ba droit. Et bon ya biso na pesa ba droit mais ozo s'assurer que non ba za la bien. Mais bino na mbongo ba futa bana. Na o bino mboko ça même maman zo sala 50 musala pas ata la chambre ya bana te. Maman zo sala 10 misala pour ki paka bana te. Maman zo sala 8 misala. O sala na ngonini. O sala na ngonini ozo soki tangu yo zo sala 8 misala wana bano bato yo soki pe na ngote eza trop tard et kozala trop tard mukolo lingo rattraper bango. Il faut o sala eloko moko oyo lelo oyo natika bana na Kishasa nene ayebi nga bana na tika ba motema piyo baza bien formé. Momoni kuluna hakuna. Momoni delenka hakuna. Baka na mutu moko. Bonjour Alex, ça va? Ok, merci. Lelo oyo nene ya. Omoni ko bobo la mwana ezaka na rete. Ote nyonso ezaka na retard tete mwana soso leke on rattrape mon souste. On rattrape te. On rattrape mon souste. On rattrape mon li souste. Lelo soki na leka ke ta pa Jonathan mais kuna vulu belinga za kuna vulu belinga za kuna po mutalinga yo kate kuna mais lokwa na resisa déjà ta pa Jonathan po prince coup ko tiana Jonathan banda bota macha comme tata bonacha o meka kutu pente ata ko ese ata na idée ya te ayate po Jonathan pena za papa aza yaya na na tika pena bana motema pio pona yebi ke bazana papa yaya yaya na bango azana ye na kozwa mingi te azana ye richité Comment les jeunes filles avaient un mot comme moi aussi. Maman a posé au bout de ma comportement y a un seul bosso. Il y a un seul bosso. On peut mettre dans et nous que les des amis. Voilà. Il y a un robot on a des jeunes filles sur le carreau de moi signal bantal moi mon bail. Il y a un bosso et nous que les qualités. Et puis yo solo ba na kosi yo moni announce musique announce la TikTok. Il y a pas principe. Oh, musique, aza artiste, yo moni anaza kutu azana ba son ebele oso moni ana so sali challenge monto tie yango basto j'entends stopper ya besuki wana musicien bien faut ozana apprenti il faut ça non ya batama yo moni azana 16 na TikTok oso moni na boîte mo boazo ke o mela shisha oso moni na boîte o ke o mela shisha éducation okomona yete okomona na boîte o ke o mela shisha te. Il y a un artiste qui va voir un moment quand l'artiste est là, c'est des choses. Ne confondez pas. Alors, bien à moi, on a fait un tatouage, il y a une photo. Mana maniqué, beaucoup de côté éducation, il y a une bana maniqué. Au moni koto, il y a bana maniqué.
Bozana bana botiki la bana liberté moko boye même kolakisa bana ata kosukola sanité kolakisa bana kosukola nzoto te kolakisa bana kosukola lamba te mwana zozwa bande génie ki nene ya azobwaka na se ya mbetu basani mama apota nga sanke ye kolenge la bana non eza konyokola mwana na 8 ans na kinja c'est bon mokolo yo zate mokolo zate kasi. Ok, vous voyagez. Oya kuta basani nyon surtout. Obi ok province. Oya kuta basani nyon se fandio. Bon malade. Oui. Ngaba na ngane ne oyebi na benga bango ba mbolo. Dans son akoti pa na ngana chema kolikolo yo. Hey, kune sainin. Zongwe yela nga mai ba mbolo ba cheval. Mama ki ambolo epemi ngabi ambolo bo pema pe nga zate bo pema pe na bo sala musala nga chema koliko na bota mwana muke. Bo sala musala na chema kolikolo anaki osko basani anaki osko bilamba na yo ana sala bo ngana bongisi saka ana chambre na ye awa na téléphone ngabi tchara na appel vidéo la sanga chambre mama ngabi laki sanga i chambre na yo ngabo monte ke chambre a désordre mboete mama biso dikamba chambre zaka de boyete chambre désordre mama ngabi allez bato banda ngabi tozo solo la ngabi tozo solo la allez to banda nene ya ngai awa na poto na bongisa ana chambre on a appelé bité on va pour to kende on va baké on va la saka tena bité na iso OK on la saka na na ko boya mais lelo siko ngabo ko ya ko baso oza msoka moi ça te nene ana bongisa to bongisa chambre a to swana ngabi chape galeka kuna so ba sac place mama mama tina téléphone vraiment mama za musika ngaba yaya omoni makambo na zola kisolo mkono te na finga matela boy na lilita na ke no finga mama banga ba no finga na TikTok alakisa ka musala te na bonanga bongisa omona bongisi chambre na ngabi zwala akomboli te ngabi te zwa torchon pangusa poussière apangu so ngabi wana iyo penza iyo pena pardon ki mo bangeno za passe ozomona poto bi bana man ki baza partout sauf l'université za na répondre pour ka toto supposé bana man ki baza partout sauf l'université pour be baza ma koki comme ça dans l'université de bon bino bana bino baza la possibilité ya olobine bien ya bana nga ba partout mais sauf na bana ki illettré baba illettré te mutu nyonso ade 6 kuna awa suka nda akomi na 5e désimanté bango nyonso l'essentiel ba na bac l'essentiel ba na bac ba okende université te ba na bac po basa na matata te tata mutafuta ka université bakufa batata bakufa tata mutafuta ka université batata bakufa siko nga futa université nga suki kana na bac université pe sila te université bakenda nga to komi koko okende esila te l'essentiel oyo eza base ba nango bayebi okoma bayebi kotanga bayebi ko se tenir son ndem te sala bino batapoto bokoma koya muta ye poto sika ko se comparer na ye oboti jalousie boboti bana kuna bino ko respecta bana bino te boboti bana kuna bana bino bana bino ba sa formation moko la bato aye na 30 aye na 35 ans ba sa même formation bana belé tozo wela ba itozo musala ndeni tozo wela ba place na ménage o mama zo kumisa po mwana za nga mwana za wesh bara akumisa ke mwana za wesh les mecs d'ici mwana akobenga ba camarade na ebo munda ndeni akobenga camarade ba bunda ndeni mama poto nda solo shwa ya bingana wuti na mboka ya pasi na boko libana na addiction na tangisi bango na addiction mais bato boko libana na normal bo se compara na mwasi moko tangisi bana na kata drogue ya échec na dépendance mais na tangisi bana na illettré te mais toko na illettré te fo banganga na ke kiboba na na talabana na surveiller ba classe na kene na ba école ya fo banganga yi bana na bino awa la plupart ba mama oyo ba bokoli bana awa baza 20% 80% bo échoué na bana baka 10% yo bi 20% belé bo 80 ba échoué nene yozo tala bana na nzela poka ana poto mona so ayoko le conduire ba opese voiture à crédit mais
avec le temps on s'est retrouvé dans ba foyer on s'est retrouvé dans ba noir rebelle ba na ba foyer awa na kata ba foyer social toza na ba noir azana mukanda mazanga esika ofanda nini baza talebele azanga esika ofanda to fanda ba lesa bango ba liaka ba repas équilibré awa ngaku na liaka ba repas équilibré wana te ebele na tanga awa na foyer na biso toza na bango ebele ba vie ebele na mona ba kin ba renier lelo ba na kuta na ba foyer voilà, les grands prêtres, avant la quoi, avant kana foyer, avant kana ndako 115. Ngana betelo li solo na lobby so bobi na okosa bokosi boye bavanda ke bele bana mikanda bafana na ndako azane sika ya kovanda te na koloba bozo kokandete na koloba bavanda kana ndako 115. Sony mikolo aokende Kishasa mavanda kananda kwa 115 avanda kananda kwa 115 mbandoki bazabulu bovandi na poto omona nanga asali 30 na yo kutana na ndako 115 30 na yo kutani na foyer na bive weze échec ote ezaka ba divorce ngabi divorce te vie e bon temps moi so misanda kwa HLM yo obimisaki ayonda kute pona nini basi ba bengana bango kaka basi ba me yo bimisaki ndako note pona bino ya bozwa mayele botika bana botangisa bopesa bana mayele pona nini bakokaka ba démarche administrative te pona kozwa ndako awa il faut za makasi na démarche administrative nene awa pozwa ndako il faut za makasi na démarche Foza makasi na démarche nga amina nga za makaba donc azaki na problème de divorce azwinda kundeni azwinda to fanda azwa ngondeni il faut za makasi batatana bakenda ba démarche te basuka kana ndako 115 ye wana na mukanda na ndako 115 ya boti kabiloko wana congolais réveille toi congolais prends toi en charge congolais longwa na délire congolais longwa na buzoba lelo boyo kila biso bazuati tango biso tozo bosser boyo kila biso ba nene ya bazo aliaka mbonga gouvernement mais boyo kila biso zo nene ya bosser lobi kuna bolo bazana bakise be bamona ate bomona ate apo boyo kazua tango na pasuka ka pumona koloba bomona ate mais tango na zwi mwa mbongo na ngai na ye na lakisa nzamba pambolinga boye wana boye koloba boke ko signaler boko kufa boza ba courager te boza ba courager boseka biso nene yote kana boseka ke bofinga ke mokoti mais lobby bon lelo comme na combien boseka boka moyibi mu même moyibi aza ba boutique bon yo za bien yo yibate wana boutique tendeni wana kaso permettre bodi ko somba te mbongo na bino ka kolesa mibali kokende banganda kolia makaya bukomela ba eneken komela ba formule na banganda komela ba formule ni bambongo bokena komela ba formule na ba jibu boko mela bien bosisi banganda nyonso azaki na nganda o akira nganda o azaki pa maluko mboka ke pa shida ibula tiko ba bomba babilo na manga kala ya ba 2019 ya ba 2017 bakanga ba chacha na ba cave o na otindela batakishasa ngala esa kamana ngabi ko tinda note batakishasa balata na mabilo kala te ba obwaka na bango webi ne ba bwaka bilo na mino kuna ngana na taka le so couleur te amobali alors ngali ngana mo mobala ta kaleso couleur te linga kala ta ya pembe to ya grise pembe kaleso pembe c'est trop sexy bino boyo kela ka batu zua boya poto sali 40 mozo se compare na manike na ndako ya yanga na sans papier na zonda kwa na zonda undeni no ke musande ni sans papier na otambola ka kibudi bébé bino nde boyeba nene ana kiti batu awako ni complexe à pambe la plupart basi baza surtout basi à tapoter nene ya kutane na nzela omona chelongi na se basi à tapoter so kutane na nzela chelongi na se tala penza tala caleçon mona lati wa bimi bien bosombela kabana ba caleçon bana bino bazana ba caleçon te soni
Moi, on a Bati, yo somona batu mobimba batinda mbongo na mboka kaka les 30, les 25 na les pré banda otinda les 25 na les 31 ba comment otinda ka les 31 batinda la sou batute or que na temps oyo nene ba nini ba secours catholique omona ba kaya sika botila ka bandeko na bino ba kai bosela ba karto botindela bango boli ko salisa bandeko na bino te bokanga ba bandoki bolinga pela ko baneti bino ngana ko mala neti bino te ngana koma neti binote nga bana batikala kisasa na koma na neti binote bali ko sunga te bali ko sesa bandeko na bango te nini bali ko sesa bandeko ka ko lesa mibali mobali akokima mibali boso pesa mibali ozo ko finga mama na internet boso lesa gigolo ka papa ko lesa mibali na ba auto utana bana kisasa ba komi mille ngai pardon nini ana kitina ngai cake moko Quand on va dans le soja, on est assis que nous comme nous sommes dans ce soit pas 40 ya kala. Ka pembe. Ba ni kala santé. Au moins il y a 40 ans na maison à Versailles. Bon so ko ba la kala santé, bo ba chaussette, bo ba single, ba jus puis. O kala sont de base. Kala sont de base à moi na. Kala sont de base. Comment on a marié, ni ben nous ba na 10 sous-vêtements pembe. Marié, au bas de nous avons 1, 10, où est-ce qu'on met? Oh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pour tout 12. Bon, marié, mon bas de 10 boxers à pembe. Mon bas de 10 boxers à pembe, alors 10. Femme seule avec wifi, vaut mieux la femme seule avec wifi, dans un soin à banana. Que nous avons mon ban, on a beaucoup là. Bah, nous avons un ketchup bien té. Non, t'es caté, aux amours, non, t'es caté, non, t'es localisation, t'es aux amours. Bah, moi, on a un ketchup bien té. Moi, on a souvent mis, effectivement, il y a un banc, d'ailleurs, à la limite, il y a des bancs, moi, on a un lambaté, oh, il m'a présentable, la mise sur partout. So, il faut que vous soyez les mêmes jours, un jour avant. Que vous payez, que vous continuez à la tiki toko. Bana, vous n'avez pas de boutique à Bana. Au moins, moi, c'est mon talent camelo. À consommer ma bloc chaque, mettez les lots. Non, liquider boutique, non, liquider dans le bloc à Bana. Mon monde a pas Bana éthique là. Oh, yo, poto bilambe, le koto, kosiba na bloc, ça peut pas en bilambate. Bazana bilambate. Oh, bazana bilambate. Tout ça, la caméra a tout dans la chambre à Bana, a tout dans la chambre de si Bana nous ala. So Bana nous matin 20 caleçons, attends 20. Tout ma sens c'est mais après il y a plein de coups de Bana monter. Bana mata mi balete. Il y a plein de Bana mata mi balete. Bon, 10 bazure. Mi Bana nous coups matin m'a dit caleçon à permettre. Il y a toute la caméra. Quand on bat toute la caméra to kota total. 10 kaka. Pour eux, on va la place, on a 50 à 6 cas. Sans compter 100 avec mon année passée. Exact. On a la bouche qui fout de la calme, on a qu'à peine. Nazo Pesayo, bonjour, vous êtes obligé. Au cours de on a très bien éduqué. Bon, on a éduqué. Mais bon, même pas photo, mais avant qu'on signe l'autre, même pas s'il te plaît. Je peux pas le barmoter. Bah, nous avons pour l'éducation, bah, na bilambate, bah, na bakal. Éducation, même propriété à moi des éducations. Nati bonjour, même propriété pas moi. Il y a une éducation les amis. Éducation les amis aussi. Même cause à moi dans la propre, moi na yebake. Ceux qui ont le mot les lambas, il faut que on a panier à bilamba sanité. Nous, on sait faire partie de l'éducation. Nous, on est comme ça. On a l'éducation. Éducation, c'est ça. Moi, on a fait avant de m'attendre, tout ma pour l'année, ça propre. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Nous, on va boire à bilamba na cité. Éducation, en fait. C'est éducation. Pas pour regarder l'éducation. Bonjour, maman, bonjour, papa. T'es? Nous sommes dans la salle, tout le monde est là, on a bana. Alors on a bâti qu'on a c'est. Non, prends ça.
va mettre dans les habits sales. Il y a une éducation. Il y a une éducation. Oh, moi, quand on a pantalon tobo, on a calé tobo, comme on sait que, mon ataza calé tobo, comme on a bien éduqué au cosi. Bon, tu répétaka. Malgré que tu répétaka mieux sauter, au moins que tu répétaka ta 80%, au bon de te vendre dans ma botte na biso. Pour les arrêter aussi, les comme si, eh, les comme on a ça au grand maman, les comme on a ça à côté, mais au maman, mais tant qu'on a commencé à rouler na moi na. Pour les autres la biso. Pour, non, comme la beauté. Il y a des gens qui ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les éducation. Nous sommes faire partie de l'éducation. On a voulu se consoler, consolation dans la radio, photocopie na yo. Tokola pour la bilamba pour pimela, bilamba pour vendre là. Tokola bon bilamba dimanche. Tokola bon. Mais yo za ba versas nous, oza ba carton na yo, ya ba ketchi ya ma papa botomi sa mo ba carton ko bomba. Bomba na bomba sa ba carton o te point. Bozana ba na bomba tamba ni ketchi ya bien dit. Ni ketchi ya bien. Ba non de. Mais yo za na 50 cartons. Ya bien no so ba na Chine bo exige jaka fo ya na carton. Bo exige jaka. Nous faisons un carton. Au moins, moi, dans temps, la quête salité. Eh, bah, la poto, t'es maintenant, on a qu'à la quête salité. Il y a une idée, bon, vous avez quête propre. Il y a une idée, vous avez quête propre. Il y a une idée, vous avez quête propre. Consolation, on va manger au nyondoko. Photocopie, il y a maman, oh. Ouais, eh, pas la poto, ça, t'es que bana batinga mane loko. Nga c'est que tinga melenga ketchi moko. Que ou rien. Mais vendredi. Na nikit. Donc azan ba ketchi be ba ketchi muso kuta latite, tinde kini. Mais ya tinga maka ketchi moko, mais c'est comme vendredi. Na nikit. Pour moi, ketchi salité, t'es pas là que bana pasaka bo, so zonika. Na so comme on va dire toi-même fais ça. Malembe, tu comme ça comme konika. Ya uteka te ma chérie. Pour mi bana no mo bana ba ta di kale so pembe te mo so mi bana bo si wapi. Pour mi bana na nda ko ata ni ko tera pembe te ni si ya ko tera pembe bana te. Non te. Bo so mi la ka bana kale so na classe. So classe les gens so mi bana 12e mo comme ko ba si c'est la classe. Bana bakale se toboka. Eza yo tekate. Bana bakale se toboka. Yo mamuza mwana kale se toboka. Ngana ebiki ba parents batala ba parents pa bana. Mais le change. Yo mo ko maman change ka kabelo chaque semaine. On a le long de la salle de liquidation bureau. Même que bureau a pas d'éthique à l'épée, mais moi elle me colle ici la nyoso. Car na sala 50 na poto, na sala 30 na poto. Bide loko bozwa kala, o bozwa pa mindele sa bagangi na bana te. Yango na bozwa pa mindele. Bagangi na bana te. Boza lokuta, mindele bongo ba eduka bana bango bongo te. Mindele eduka bana bongo te. Boso mi ka mi bana ba kaleson. Yo mi bana mo zokinda ko to rabino. So you trocadéro na ko bloquer yo. Ba jana ko sai sama monter. Na kizengi loko ayote. OK? So you trocadéro yo. So bandel makabokomi na bloquer yo pour na vie mo. Pour so na bloquer na débloquer raté. Eza masuka. Mani kala na poto. To mi poto ngote bat bana poto. Mo poto lo eza lit. Poto e mi poto mo pour moi na za soin. Pour moi, il faut y aller à poto. Et puis, il y a un bouton qui est à poto. Il y a un bouton qui est à poto. Il y a un bouton qui est à poto. Bon, ça m'a monté. Même un bouton qui est à boîte à 24 sorties. Voilà, monté. Parce que ça, c'est au moins la taille. Ils ont la classe.
botonga naka bino pe na Chine botonga na na Chine to botonga na ana Chine to nyosa na taya kokota wende bino ko so mbema na toni o no ba la ti toni o 100% content ni lonté na matako s'il te plaît. OK, vous là. Wapi yo say le montant. Bonjour, Kek. Bonjour. Makambo Loba, tu as totalement raison. Parce que dans na ye poto na 2011, hein, na ye dans regroupement familial, na ye qui na mariage, moi na liboso na bota ke pona. Mutuwa ko yo ko na banda na ngwanzu. Ko na banda ka esika biloko za bokosi. Ngo mwana nga ba baby depuis Kinshasa. Mwana tambola kana cycliste na polo na la gomme. Depuis maintenant on a buta matire no la ta kaleso couleur te pour ton information. Exactement pour vendre que sika boye. Moi les gens qui peuvent beaucoup vendre raté. Pas va nous nous vamos chose avec Kinshasa na ba vendre na ndaka mabele mais ndaka ba mabele ça toujours propre. So ba mki attend ba combien ndako na ba bo ki mai. Pour que chaleur et comme to moi ndako ya ba tol mais ça propre. Kozo soin ya mwana équipe siko vanda ka teni sika biloko ezate. Bino pa na ba primaire kuna bateka biloko moins cher. Kozo soin ya mwana eza koza somba biloko cher te. Ndeti ba kaleso eza cher te. Mais ba mwana nga depuis Kinshasa non la ta kaleso couleur te banda jour alonga na couche comme na kaleso non la ta couleur on les a choix na mutapesa na conseil wana l'évangéliste trésor mukuna il me tape ça un conseil on attend Stéphane ça na 4 mois et ça lek nanga par rapport à Bandalungwa no boti neve na biso mobalu là tu sais que ça couleur te moi emballé on m'a violé mon balati ka ça violé abi mo emballé mi sansa na pembe depuis bo mwana nga tanda mwana na dra pembe na mbetu. Pour aller baquer, balia ka nambe touté. Ba mataka makolo sanité nambe touté. Voilà, oui. T'as raison. Makambo Loba, aux amis. Et ça pose un bon méditer. Nous sommes pas en bon côté. Auto se mande makaliso na tombola, mais ba nande bazala nango. Non te kana mate ba nande ezaka teke nga show na ngeza pembe ko nga trésor muku na ndapesa nga conseil. Mais yo ko za ko kaliso mais ba bende bazala makaliso ti. Au moins, on a dit qu'à leçon 5 ans à Kotoboka, maman Kabelo ti awa, maman soit pas mis une valise à ma Kabelo, a mis 3 valises. Il y a un Versace, mais pas la caleçon, tu vas la singleté. Bana bilamba sikate. N'importe quoi boka bilamba bon en beauté, même partout boka bilamba même na Kinshasa. Ouais, ba boka parce que bana ba kola kanon. Donc moi partout même na Kinshasa, soit tout ça va ndeko na ko kabeli bango. Ko bango bien te. To bois carapé parce qu'on n'a pas de famille ici. Au monde on lobby na kinwana, au cause ba cousine mais awa potinda pe atana kinango, tu dois payer l'agence et tout. Au monde, mais autant les lots m'sou pour lobby ah on peut en foutre non pas agence te, yango to bois kaka. Nénéa, au monde qui n'a pas de différence c'est ça que nous on a 4 saisons. Au moment où la maman se tombe la moine à la tienne on a été que vous me la après to koti tant sous hiver wana au la tango li sauté après zangié aux hommes tandis que na kin to kolo bakaka 2 saisons wana to tanga on kaneti moko parce que tana ilanga moi n'a pas ko la tane loko ya ba ba ko la kanoti au moins non pas au moins netinga ba de boso mais sifano tabila bebele mais sikopo o lamba 2 fois au moins na e ko ke sustain. Donc maintenant, on le demande par rapport à quoi? Par rapport au monde, basi ba fille. Quand on vous attend la porte na Kinshasa, voilà, yango de ozolo ba ça dépend éducation. Fille moko on attend la bakabelo. À Sandasu qui chaque semaine. Abandela amso lambate. Talo ba carton il lambane mo chaba carton mo ya ma papa mo ko so ki peni. Mais so talibana ne o mona bana salité. Bana milamba bien te bana ba surtout non beta tolo na sous-vêtements ko bana ba na prendre sous-vêtements
Attendez, mon lobby n'a pas catch à salité p. Bon, ma comme bozo loba, vous avez la raison, mais je vais seulement dire que c'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que dès que tu n'as en général, mais si, je te comprends, Néné. Na linka na beta c'était sur likambo. Moni poto toye mélange. Toye mélange, mutona muto a uti boa yene éducation ne toye okuta na poto okuta na. Donc, pour moi, je trouve que ceux qui n'a kin déjà, aux qui n'ont éducation wana te. Aux yeux en memi na poto là to s'intégrer pour l'unité pour s'intégrer te oti kali na ngo peka bongo. Allô, nazo yokota Néné. Moi, c'est quand même ma santé. Non, c'est là. Je comprends, mais moi je voulais juste te dire que Ndego lobby on a toujours en général, oui, tu as totalement raison. Ata mindele oyo lobby ba sa catch propre on a te. Surtout bana mindele kutunde ba penza catch spalité. Okoko na biso boyo moko mituni yango mwana waza na mama te. Catch spalité penza. Ya ba riche ba nini propre. Mindela ba riche penza so talie likoloti na sena so la parfum kitoko. Ya ba riche bazali. Bazali même mingi otomona ka bo na ba bis na ba nini. Madame, na ba blanche ndeti lelo mokila lelo mbongo te. Parce que même ba komona ba komesa. Bino siko wa ngamona ngala ta primark. O na Dior amuti. Latsama na primark tika olendo. Voilà ça Mwana azala ko mais elle va ngamona nga. Bando na bota ye apakola poudre te omoni mais faut na communiquer bien ozaza na ko ba bébé te omona ozamba ozosokola mwana mbangu yebite ke moi suzu omwa mwana faut tamba kati ya ma voilà ya garçon na ba fesse nyonso wana nga bana nga bakoli na ngo nene ya siko. Ma fille, maintenant, elle a 17 ans. Et comment on peut s'en rendre exagéré? Elle est propre. Elle peine à souki, bimi na brosse na souki. À sala souki na salon, à foutre à netinga. Souki na ya sala netinga na foutre na salon, de pas foutre. Donc ça dépend. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde comme tu dis là. En général, oui, tu as raison. En général, ba maman mingi, bazo soit propre na bango sans qu'on soit propre à banana bango. Et comme Maniké vient de dire tout à l'heure, l'éducation c'est les bas âges. Ngana polisi bando zo loba bongo ana douche o la kise foni kawa ozongisa. Siko ba koli nango et je trouve même que ma fille elle commence à faire de trop. Elle mo comment yeb sa yo pozo lekisa pour lekimungwa. Tu vois un peu, mais parce qu'à koli nango neti ngai ngata na oke musala. Je suis aide-soignante Nénéya. Mais ce n'est pas que Moussala n'a pas de temps. Moi, maquillage, je suis propre. Na komi na Moussala, on a changé. Teni nanga na chimo parfait nanga. Pas trop fort, hein, pour pas ça abisso. Comment? Na yo qui bien tolobi? Ezali. Zapenza. Comme tu dis là, Zapenza a raison. Yango na olo parce que ça ozo kolisa mwana zana na mwana mukie kolisa ye na éducation na yo zui na baboti na yo ozo mona biso neti mama la biso azaki ozo neti torchon ole kala ngo pembe na basani mbata moko ozo na mukongo mama na yo moko mituna nani atinda kinga donc eza éducation to wuti nango e pa na biso en fait o mona ti yondo ozo lo bana ozo se rappeler bilo muso ozo sala mama na bino za sala oui. Et ça va bon, mais on a tête, mon ami soit yo kate. Ata oyanga yo, mon akolo ngole lamba tiki na te, na ko lande toujours na sima. Voilà. Ngambo bonza konza kuboka bilamba la se. Ngambo bonza kuboka bilamba la se. Mais na ko femme. Mais ngambo ka panier wana ezo na problème plus oka bilamba na tena panier bilamba sanité. Voilà. Donc, on va ka ngapu to na tiki mpaka msuka koli ngata ya moko pe otaka no jipe mbata nabi mama msuka kase ni banda boy asombika si chaussettes ni caleçon de mon aussi en haut classe pas minito même si la biloko ba chaussettes na ba caleçon les ba biloko faut somba de temps en temps attends ki mukolo bo si banganda nyo ba comme on dit Desperados.
okomi na 3 mulanga despendeni okomi na 5 ndenge nini seke yebi na Kinshasa kuna za ipeka muta milango la kata babara bongo tala komakoka minisi makaya mama bozamba bino bokosaka omaye oya kendaka musa bamama kimpe bakendaka wenze azongi 17h wana tie biloko na moto mais atali mpe kaya mwana ne mama kimpe bakendaka wenze ake kopupola kobela kutulia yo kutu yebi kende na okende boye mosala ngezalaka na ozwa oyo nasali boye chaussette coûte combien eza likambo ya combien te eza likambo ya mbongo te eza likambo ya organisation eza likambo ya mbongo te ayekokute $1 oza nde nango te eza yango 1 mosusu kutu 1 te mais oza nde nango te mwana aza nango 15 aza nango 10 chaussette te balengo bana ba 10 chaussette te bozana bango te eza ezokokute combien te ya des questions ke yo faut que yo moko sombe la chemise faut que yo moko somba kabelo moi ndasa yango te ayekamba combien te ba devoir merci merci no batinga nakiti bana bi basala ba devoir ya étude mpona baparent oyo bana tante kobwaka kaye na miso na bie tablette kutu fo yeba elo ni mwana anota bozala tanda te fo yeba ngani aza bona ba anglais te mais so namoni mwana ngo soloba mwa moko boye mingi fo natuna elakisi nini fo yeba dessin nini mwana azotala fo yeba ti tout le monde nini azotala surtout nga poso na sepela so na TV vacances on na fomoli yango te na TV vacances on na fomoli yango te po ana shiro ndi baboya ndi TV pour na bana tablette yaka pendant 2 heures du temps liboso ezalaki zelenga mpe pasi on ezalaki na pesi mwana tablette nga na osamaka na siko na lakisi na yo mona ke miso tokola mpe na tablette te tokola mpe na TV 24 heures sur 24 te tokola na kosakana peza mwana sakana ata azali ye moko moko bani babotoma baenfant unique na kongo bazala te bazosila bo batv te okomona moni mwana soko longoleli télévision mwana mokie na mwana nga azala koloba bien badaso na longoleli télévision na longoleli tablette mwana bama conversation akomi concentré na conversation et pourtant mwana aza plus na tablette ata boso anaye asa makanisi ezake aussi solo banoki ya kende ne kokota na tablette non TV yango vacances toza na vacances na fomola te yango ya monene mpe soki mpe 52 na fomola te bamama oyo batekana wena babimisa ba universitaire bazana bana misala te ngapi naza mwana mosala te nga aza mwana mosala te ngapi na mwana mosala te onka 3 heures omoninga na ndosala live nanga na oteka bapantalon nanga ndi na oteka bakarton bapantalon nanga boye eya mosala okanisa koya mosala te ndi oteka bakarton bapantalon nanga boye eya mosala olamuki osokoli mwana osaleli eloko kolia alie okotiki na classe okoti wenze okomuka biloko koteka ozongi ozwie na classe amso okotiki na sport ozongi alie obo yo mpe fo lakisa so biloko fo sala so bavideo eza mosala carton ya 50 pièces na 400 ya 100 pièces na 800 so oza na Kinshasa y compris frais ya expédition ti Kinshasa so oza na poto yo moko futi kilo na yo batishop eza na boutique ngata oza mwa moto azoka mpata mali so omona na sambula soki ebusa yo moko kopanda moto na sambula boba aza kodala plus n'est pas une cause d'excuse aza kolobela omwa bongo mbula ekoki koempêche otosala eloko ofolingo osala azoloba bongo so yango mona sambula boye yo mosala ofo kombia okala sambula bokovanda te naye kocomprendre mosiko naye kocomprendre mosiko kenga mona azalaka mwa fatike nzoto pasi ifo na kosala video lakisa biloko oteka mposo osala video to oteka te so oteki te
kozwa te naye kokomprendre onaki mokolo nasala biloko na bapi bekro te donc ndeko oyo komikundaka batikoka na pasi natsala kokola na pasi te oyelonga tata mokolo moko te nazalaka mwana ya millionnaire te me natikala kokola na pasi te pour ton information Antoine oteka bacarton oteka bamoko moko te oteka bacarton bozoka nde soni bolingi bata oyo ko mamba poto ke mamba so ambana ne bata Kinshasa na Kinshasa ba jeune fille omoni yi wana yi na boutique na so biloko a 100 balakisi eloko moko a 5 na pe na papa bango so après lobi de noya osaka pe travaux mais so na salle de la no samira cha caméra tout en bas kuna kasi ko tota yana mise propre cha caméra na sa caméra to ndo tambitsa chambre bana douche cuisine tota yana na yo kasi ko na yana mise propre bino bokanta so to komanda na biso aussi ça dama kama na biso bino do la bokota na discussion so ma discussion te aucune avis pourquoi on est un problème personnel et ça m'a rapport de ma caméra là bonjour attends bon on va souvenir moi là aucune existe quoi pour moi na ça n'importe quoi pour sauver parents porte la maman ou ça va pour nanga nzambe tan la kama na watu betsa mama watu kufanya tranquille ka des semaines côté une semaine on combien dans la facture à $20,000 na une semaine bon il m'a donné à la 5 na bato na koko senga te na vie na une semaine maman dans tout passe malarié ça m'a dit OK. Et ça m'a dit, na Congo. Ma pantalon ça, bandeko. Oza pe mwana mwasi oza mwana mobali. Okoza oza na poto sala kaza na plan B. Lelo ba TikTok oza ka te boyo ta tsunde to finga. Ba ra bebele ba bomba elongi. Ba postaka biloko na maboko na bango ba tekaka. TikTok ezaka ya mafinga te, ezaka ya biso to sona kate. Bana ba abonné belé sans qu'on soit sans qu'on finga baza na TikTok ba tekaka. Oyebi ko sala. Moi je me 30 minutes dans un plan B pour ozo équilibré na musala na yo. Ozo na Kinshasa bandumba boni ko sa elorté surtout la Kinshasa nazo comprendre te ba fi o tshaka ba verset biblique ko sa ke lo côté ozaka verset biblique ozaka ozoka make bazo freiner bon freiner tu fais quoi pour la freiner pour moi les amis so ni quoi na te qui te ba freiner na te moi la tête à belé mais arrive à peine comme chose na te qui bien te ba freiner na te vie ça bon quand nous et quand on mafuta no pa kola comme comme chose aussi no comme so e boyo ndeti na leba na te qui mafuta e boyinga pour moi na ba na mza chokote na ko contrôler comme so mu da mo so mo so ya bien au moins au ça que le côté on a qui na tomo verset biblique quand on entend boyo ta la WhatsApp na place au verset biblique poster loko yo salaka fais quelque chose au moins nous devons oser avoir passé 2000 dès on a sorti biloko ba chemise ba lise kuna ba lunette au yebisa au sombi on a 5 dès le promotion dans la boutique nana au sombi lunette à boy na 5 on a teka on 15 na teka on moins cher ma casse mais le quoi on a ba bon sa boutique non so na on liquide biloko au côté comme on a 20 mais au moins non c'est la mutumo boa la kainga $500 ma chérie, non, on a commerce na $100.
Alors, on a qu'à sonner. Non, c'est la vie, moi, oui. Après ça, bah, Dieu me joue comme on a dit, ça, 50, bah, 70, toujours comme 80. Yo, on a $400. Somba, bah, Dieu, somba 50 Dieu. Au banjo teka, aux autres combien sur on a $20, sur on a $35. Alors que maintenant, Kinshasa, y compris frais à maille. Na évité vidéo oyo ernime kokoma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Soso na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si si la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne bosika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 oyo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chose kaka mpona ba voiture te